Bonjour chers internautes, balandi tout, il y a www.congovibration.com, fan tout, où balalera toujours accro, il reçoit toujours les actualités claires et puis limpides dans cette site www.congovibration. Les lots tactiques déjà changé parce que Bomoninga Libanda a la galerie présidentielle, ici dans la 4 il y a en pleine centre-ville quoi. Donc les lots si je n'habite surtout l'affaire à Bawenge. Feraba Wenge, moi Wenge, moi Mbilinga Koti, attends que Jean-Cy Luonda, le mignon garçon de la presse congolaise, nganem na salara ponzele salara. On a bango ba photocopie, mesure de grâce toujours. Et puis je suis toujours accompagné de Christian Goy, le paparazzi de l'Afrique. Le loto sola masola ba Wenge, ton labi masola ba Wenge, to bandanon le lo na Wenge musique à maison mère. Moi Mbilinga Koti, moi ba problème mike Koti. Yango lelo, il faut na solo la na ba fan. Il y a maison mère plutôt donc fan ya maison mère il faut na solana bango lelo ba meka un peu ko sala moi analyse na bango ba meka un peu ko loba parce que bango baza na facilité peut-être ya roleka na ba TV te baloba mais grâce ya site ba ko meka un peu ko défendre na bige bat baza ebele au bolanda biso avant to banda vraiment moi interview oyo to meka un peu tanga mo bakuma bato basoutenaka biso bato batikaka biso te badora bakilo ya ngando batombolaka na ndobo te ye na obenga ye trône parce que ça vio asolaka bien sans oublier Chancel Mbemba de Midi et puis pourquoi pas Jires Kembo Djogo na biso ya munene ya Gaïer sans oublier Rams ya Gaïer le jeune garçon de Paris la mère na biso BBC Oli ou l'application la plus difficile à manipuler et puis Pamela Chibaka. Sans oublier encore Solange Kawaya, Moutema ya Boga leader, babi 8e chambre ya Bilamba il a la repanaye donc le gourou ya forme ya Boga leader. Tu biga ifunga no to beta bakati kande to sola ki atake bino ba fan ya Wenge musique à maison mère. Ya moninga na Christian Goy le paparazzi de l'Afrique et puis sans oublier les foufouniards de yazalaka toujours na biso toujours tambola lelo to développer masola ba Wenge na ba fani ya Wenge ba ebisa biso constant ni bango mo ba sala conseil ni ba pesa ve na biso de la forêt conseil ni ba pesa na ba musicien ya Wenge musique à maison mère ya moni biso tozara poto pesa rabino toujours ba actualité claire et puis limpide donc tozo tambolanga na Christian Goy to développer ba fan ba yeba ba fan ba lobela ba pesela. Moi conseil pe ko sala ve na biso Igwe de la forêt et siga zali kitoko po mokonzi ayoka akali to imoko te fa yoka pe ba mato ebele et ko sala bien c'est dans les tendanciers mon pote sola rande to yokanaki et puis pourquoi pas Branly malola lenzulu câble mon pote toi-même tu sais Christian Goy to développer to tandano micro et pas ba fan baloba bapesa conseil na bango avis na bango par rapport à constant au basali migolo pour baleli trop bengi nga trop gentil il faut toloba to mega un peu to solo la affaire ba Wenge pour na moni moni mbilinga koti moi trop Blaise Mobobo Zebele yozarana wira de la forêt vous mega un peu ko solo la koto déjà centre ville faut bana ville nanu ba développer ba solo la ya moni to bandino en pleine centre ville to betali sola ba Wenge Christian Goy to kota to développer en Chimène Lopez Boni. Bien papa Jean-Cy Luonda. Tu pas na yo tu es to solo la to beta masolo o ezole actualité zole ga mikolo affaire ba Wenge. Babi Wenge komi na baisse côté BCBG côté mouvement ya Ngema de la forêt maison mère. Ba départ comme trop ba marambe belé ba suspension comme 3 tant que yo Chimène Lopez baby la fille de disque conseil ni européen ça na JB na wir na habite soro bande pana. Merci Jean-Cy Luonda conseil zaka mingi pa vengama via tikaka biyoka yoka po Wenge za na murte Wenge zaka rasol o ayoki likambu aibi ke président linga ke mingi aweli si po président ina batu nyonso papa zala kaka moko papa zara mibale te conseil kana opesa na président atika koyoka trop batu na ayoka mingi ba musicien o bazosa succès ba musicien otoki ko perdre bango te po Wenge mikolo toza penza na besi ya ba musicien ba na stress par exemple
exemple ba déclarer salaire par exemple na mboka na biso ndezo kende bien te président so azoka biyoka yokana et ça la bien te a respecter mingi ba musicien ne ke batu pe bazala pembe na parce que trop koyoka batu pembe na zoka ba musicien te zo ça vraiment passe ezo ça la passe makasi siko na nyonso wana en tant que Chimène Lopez baby okoyebisa na baartiste nini noni ya Wenge Maison Mère parce que bandi déjà lobi na nsone siko mpona ba musicien nangina bisaka ba musicien biso baza poser toi na société te efuta mbongo chaque jour ya muke total à concert ndenge betaka ndenge tokotisa bolela lela ratrote concert zaka bozomna na bino bokanga kaka président zaka président sombi ata ba château ebele za société na ye président azana droit sala o nyonso to alinga sa na kati ya orchestre na ye ba musicien bo se comporte ka bien kimiaka kezala motema mabe te faut en amour et l'on le baba musicien Wenge faut en amour ceux qui tozaka binemi biso na biso mouvement ekende bien te batol banda batonga bino so boyebi te bayebi ke ba musicien ya wera bazana bolingo te eza kitoko te faut za bomoko parce que wera za bomoko so bozo sa bomoko te ça la vraiment passe il faut ko lingana yama il faut linga ba petit na surtout ming na beta et pas grand frère na ngai akabola raté ba musicien na bango nyonso tout bazaka baleki na ye o comprend aza na bango bomoko akabola raté so amoni mabe za bo achebwe président tika ba suspension na orchestre ambition des ana to linga ba suspension te président il faut ta la suspension ni okope sandeti lobeso nda za animateur na biso abinisa biso un mois suspension pour na makamni président maga bango batunye ba question répondre à question na ye à cosité président fo linga bato balingi Wenge ba o bani kotonga Wenge mpanzi te ba o bazana capacité ya relobela o vérité fara ayebisi président neza mabeta Jansi Luonda Chimène baby siko côté à papa Chéribin Adam BCBG bon chic malgré au courtoir un moment trotté na biga yoza mona Wenge mais Wenge no se yo rôle banini na côté à BCBG BCBG papa chéri na lela effort talaka JB piana Coca-Cola conseil non peut saka papa chéri a contrôler ka azwaka soit ba musicien na parce que aza ba musicien ne balinga ke mingi balongwa rapenza te mais na komo mona batu moko ba komo longwa soki amoni muto aza aposa okenda kanga eta PCK toujours chance APCK chance kaka apesa musicien ne ka ba chance o aza aposa longwa longwe na afulama kende na ye po ye mo déjà ça fulama mutu nyonso to aza papa chéri afulama kaka. Merci beaucoup Chimène Lopez baby na pesaka bambote na ba o balingaka ngai caméra na biso Christian Bafossette na pesa Becha Muchanga petit nanga na pesi Natasha Mbudi na Afrique du Sud na Trésor Massamba na pesi Jisi Lomande na pesi Linda Mandulu na pesi belle sœur nanga na lingake mingi Mamilo Sandrine ba bisou ebele vrai chéri na kata Bruxelles na pesi Billy Kwalu na pesi Mandulu Master Boni bien vu grand coopérant grand coopérant Villa Bani chanteur naimba kamakasi subani wafo ye malanu to tuna webi we ranson nabi we gabani ba Wenge bani ya Maison Mère bani na Wenge na moni bese ya makasi moya kuta lobela te bandalo besa kinda bani bese tskala bani ba na sipela na ve encourager kaka alimba te bani na sipela na ve azaka na courage alimba te musale kende ka liboso bani nzamba a protéger siko na lubana vende za ve na lubana vende za bwe eloko ana ngote biso nyonso to awa musicien lobi pe to komaka kote bango basani bakoma nzamba asani asungaka bani musicien mo démontrer mon tuna olanda yo siko salele lo mo bien na sale moi criment bwe ba sepela yo chanteur to animateur ngala animateur na ibisa bango siko na DJ Mwinda banimba na sa attaque yo ave na sepisa batu bani na sepisa wi wa bani
nakomi kotuna na tuna ya yao jije mwina ya komi koyema na wera soni elisanga na biso batuni bangwe yaya na bimi tave mwanda mbwana moi miamba moi keimbamo. Bon, merci. Frère Boni. Ah bien les gars, journaliste. Mwana wenge ya makila. Ngabina mwana wenge muzika maison mère makila depuis fondation tililo toara na maison mère to soutenir ngora. Bon, merci pour la question. Constant sali mikolo so zui maison mère ya année 97 tiba 2000. C'était pas mission bazali na maison mais bazali na souci à boulot, puis bazali na souci à succès. Mais à partir de Bawana, nous sommes à Kenda, au Bazoua, c'est comme si nous avons un hôtel à Rawera. Tu vois, nous avons un hôtel à Rawera, nous avons un hôtel à Rawera, mais ce qui est un bill, il y a un babindo, mais il y a un JDT. Moi, je vais porter un implacement dans la maison. Ce qui est un babindo, moi, chanson, JDT, chanson, FR, une chanson, mais les lots sont tellement bons, se compter dans la moto, mais il y a un il y a une maison mère. Il y a un élo qu'on a vu moi je sais là qui non mais on met ba gaz ça qui na ngwana et ça vraiment susté. Conseil européen ça na tuni na minute Hollande. Bon conseil européen c'est kaka ay ba ka cadre ba petit nenga bana ko cadre ba o ba le kawana apesa bango ba idéologie wana akwa ça toujours béné l'été pour et bon c'est là que qui disent que quoi ça dit non disent que quoi bouger qui ne bouger Congo et bouger Afrique mais le ko ba so disent que quoi na ngwe bet no un mois 2 mois par terre et c'est il veut bien de la forêt à matchabina travaux matchabina ningi maramango ya la kala de bla maramango ninga la kala ninga ki ne lelo différence d'avenir makasi au sanate to koma ka to moto binem so ka 1 mois 2 mois pas to bina ressuscité album elali ba musicien promotion zate ala musana ba musicien vraiment la musabango pour boulot ya bien makasi tombola société na biso to linga mingi. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, na maison mère constant na sali mikolo ba musicien na biso otozana bango actuel baza suna ba patience vraiment tel quoi ba faire bazara nango ba musicien na biso ba ex na biso misu balongwana bazaka nango lelo ba comme na moi pressé trop ya kobima okende ko sala ba beta ba tourna mine ndé bande na beta mais ba éviter que ba souffraka ba kemaka makasi avant que ba beta ba Zénith wana ba Bercy ba ni nyonso wana ba beta wana ezaka pena fruit à travail na bango ndé sara bango ba ki ko beta na ba bisika wana ndeti na regretter eloko na nga zango ya muke ya koloba na regretter makasi pona lobeso animateur na biso o abinisa biso bakata fumbwa o abinisa biso ba danse belé ya kitoko et des animateurs na biso apese la biso ba animateur musu devoir à domicile ba ya kokoma na plateau ba ya kotanga et ça la biso moi plaisir biso ba na maison mère mais na regretter na ba papa tenaki wana les attaques on a TV en tout cas et c'est pas ça a été que les banzala bongo est-ce qu'il y a causant en voiture maison mère orchestre auto ebi orchestre numéro 1 na Congo eza maison mère nana on y yango on y yango azate to ebi événement et salama na kati ya Congo oyo ke maison mère ne aza orchestre numéro 1 ya kati ya Congo oyo o muto ko boya yango azate wa ko boya yango to kutana na Gwanzu na canton kuna nde to sola ngo bien po kuna nde to ape na baza munene nga nazalaka kuna nazalaka na bandeko na sala pe moi eloko na nga na vanisa bandeko wa maison mère to bulaka nde to sala po lobi to bengisa pe vie aya ko beta na Chine en tout cas lobeso ba propos tenaki nde wala ngai senga bolimi sina na biso ba na maison mère de 1 et puis de 2 soko aux suspension nga elekela ngate parce que na moni ba popo tenaki za ya kitoko te bana maison mère bazara bongo te biso to bana moko to yibiki to bana batambongo ba nini donc orchestre nso za la ou ba kara danger bima ba mise ba ekola ki bon chic bon genre donc c'est-à-dire jeune fois zala ekola ta bien ba nini donc na maison mère to bima ba banzala ozo tangela biso te ke omela razododo omela champagne te whisky te nga na yebi maison mère nga camarade nga Patrick Trimen ya Dubai boyebi ya rappel na maison mère sala mama kamukuna tuzaka ozala na ye to beta masolo ya bakati minini surtout ya maison mère za orchestre nzala te en tout cas faut olongola ba propos na otena ki wana et c'est pas ça biso ba fanatique ya maison mère na biso za nzala te en plus conseil muke na kopesa na président na biso de la forêt on nazo respecter belé a landa pe batuko kayoka ya batute lobeso alaka ya biso malgré ba propos à tenir
toza na confiance na ye azala kaka balongola été biso to besoin balongola été mais moi na so ndako so sa mabe ba benda moi litoi banini bo bendie moi litoi après azonga nzela azonga mutu là azonga mutu je crois que ba bêtise en sala ngosuté ay ba pe akenda déjà ba voyage ils a voyage té mutu ko lobise n'importe quoi ils a té que ko lata ce qui moi 40 ko lobise biloba loba na maison mais de la forêt ko décider les appeler palais appeler car au sala parce que to bi igwa na la na na habité que président ça l'équipe président nion surtout à Congo ba musicien na la biso to yebi an biso ba o ya ye to yebi ba parler na ye to yebi ba danger ba activité commerciale o ya veut to yebi o ba musicien musubara balakisaka parler moko la bande banda kalika parler moko mais biso mona ba activité commerciale ya vie na biso igwe to bi kana la rebelle ouais na sepel makasi merci na pendeko na pesi mo motelanga moko na masala ngai ya ngavma ya mutema ana Gwanzu Isidore Lunde Mususu Azali na domu que les châteaux père spirituel. Je reste un match de Chine. Bonjour. Bonjour papa Bonne. Non, le problème c'est quoi? Constant la maison mère ils ont bien. Comprendre, maison mère ils ont bien. Le problème c'est que ba musicien mikolo yo ba oya kala na ba oya sika mikolo baza moi chaud trop na mambo wa voyage. Vous comprenez? So totali bien ba musicien net o ba sien o batika na maison mère. Majorité mingi bazana pour na mambo pote si ba kinda de poto. Comprendre? Et gros alaka te na voyage aux États-Unis o elekia wa so ki bakete ndeko ma n'importe quoi o leki na écran lobby o lobby boye eza bien te. Comprendre? Wera yembango wera yembango wera ndaza wana lobango déjà bango tout baro kenda rotika la yemoro o asika pe ba yebo sa nini ba obeta. Comprendre? Tout monde en majorité ba banani banani ba faire ba kenda ozu ba Bill Clinton ba kenda ba Seleo ba kenda. Vous comprenez? Bango tout ba kenda tout monde ke bana misu ba yoya bana ba ye mouvement ti lelo to binara générique beti ba chante oyoka mais ba musicien faut bazala moi na patience parce que voyage dans l'autre. Vous comprenez? Igwa rozo bango pe tozo mais bango pe ba kei ba pe bazongi mais kaka na voyage aux États-Unis et bomi ba masolo o ale kan écran ba lobby o ale kan écran surtout à propos à Lobeso. Lobeso za animateur bien, Lobeso za bon animateur auto yebi lelo ba makambo to to les gars ba dernièrement ba animateur musu ba ya ba Bercy ba ya ba ni pena Lobeso so aki musu ko misiente wa ki fo animateur mais na minute au peu arrêté. Au mon nga yebela mais Lobeso tongo o sa l'émission en écran abandi ko loba akoloba bien. Comprendre akoloba makamsu bien mais na écran déjà boton Lobeso tout à la TV au vandi boton la TV Lobeso loba déjà kumisi kingandi o nani bakoka na wera o nani bakoka na nani boy o kutunga iboye na melaka bozo na melaka champagne na nini te et ça là bien te quand même. Vous comprenez? Lobeso ozanga mbongo champagne te bien si sera melaka lotoko mais ako vanda te bon écran loba so batun Lobeso o kota boîte to melaka champagne te na mbongo te na melaka lob nini na melaka lotoko et ça bien te mais et ça ba conseil azanaye calme via robot était so bito robot était azani matabieto ye mora lekaki dimanche l'émission ya Nati Lokole alobaki en nini et makambo bebaki wana Lobeso ba finge nini boye mais ayo betelo ko kata fumbwa ba to seni to bini donc azana maîtrise et puis de dena loba nini bino ba chroniqueur tant bo ça sera émission na ba son disant ba animateur nani ba musicien boye ba pe sous ba question sous ya reposera comprendre pourquoi ça c'est mission na musicien y ba sous question sous ko poser oko poser une question mon ndenga foya o répondre on ndenga moya mabe na répondre on ndenga moya bien mais biso ba to va un écran to Hollanda to mona kita Lobeso ça c'est nini boye a poser question mo pour une émission on a la ndango na la émission on attend aussi après na Hollande émission à Trésor Lumière c'est bien sûr Lobeso lobaki moi mabe par rapport à la question o na jeune Hollande retour na nani pas question pertinente bon ba eza ba question pertinente boité mais au moins ba question monsieur Zaranini mutako za la pe boye ngato se mission na yo oko bando poser nga question mo des fois te ni na kutu zaki boye na kutu zaki boye mo ba mission mo ndimo poser ba mission ba question oko poser mission question boye mo mission ba ki mango poani oko poser nga question mo ba moni ka fois c'est nini akimi mais il est temps à poser ba question on a bani ko répondre kutu boye kutu faire boye ko kana vie kutu boye amutu ke vana na ngono ata mona ketch o mutu kana te o mona mais tant oza la maison mère to yebi maison mère eza ba mouvement eza ba orchestre mo ba lix
Rose en open position de faiblesse mais au vendina noir ba poser une question pour répondre normal. Moi donc l'autre peut ça conseil on a za la calme et puis ba mission tout batikali baza na bango calme et zaka ki na moment moko comique pour na mama poto yango mama ya mami kili moi pas si ke ba mission ba ko ke poto te mais tant makambo za normal na minute lelo ke aussi ba lobe so na ba mission ba ancien na ba nouvelle pour ba ki poto zelote zelote puis l'homme sous na loba no ça vient sonner il faut moi payer koyoka yoka peu moi trop et ça faut comprendre lobe so les cas qui na une émission dimanche accessible na mamuto alobaki alobaki bien c'est parce que les a ba question bando poser même soit nous répondre na ndenga bien mais ba tumusu ba kanti ki répondre ba bando ko répondre na ndenga faux comme donc vie aza calme mais on a petit na ta PC suspension c'est normal pas PC suspension mais on a petit na ye lobe so za guerrier aza guerrier makambo lega ko to animateur boye banini et puis ça biso ko tout mon repas to bi te mo na mayo azala te mais atikali azo suspension za problème té makambo koyi eza mouvement tant que le ben m'a ba suspension mais il faut ça arabe sur de robot a été on comprend donc c'est ça. Cher internaute binomo roboyo qui ndenge systématique et salemi ne ba fan ya wenge musique à maison mère balobi boki ba Chimène Baby Lopez boki ba Jires Macha d'Angola donc yé moi Angola moi Chine moi trop binomo boyoki et puis sans oublier ba maître Yann donc toujours maître à solo la bien maître à Zalrana na ba master maître à Zalrana ba ya donc ya moro social Wiranson Igo de la Forêt vient na biso président oyoki ndenge ba fan ba lobby conseil nini ba pesi ba remarque nini ba sali attend que mokonzi ba wenge attend que président ya wenge musique à maison mère président meka ko sa ba analyse wane ko sala bien meka ko vanda ko développer parce que yo za mutu za grand créateur oza vu à fulaka vu à zorana se à tomboli meka ko sala analyse oki ne ba ya ba lobby oki ne ba vrai chéri ba Chimène Baby Lopez wana ko to mwana ya kati ya wenge maison mère oki ninga lobby par rapport donc naibi que bino ba fan ya wenge musique à maison mère boza tellement ébélé ba fan tout ya wenge musique à maison mère bomeka un peu ko sala analyse ya wenge musique à maison mère bomeka un peu ko sola na vie bato bo sola na vie par téléphone bato ba Blaise Zebele mobobo sola na vie sola na mutu na yo par rapport ya ba fan de ba lobby parce que ba fan o via zana bango ki ba lobby vu que ba na numéro à vie té ils que n'importe qui faut un numéro à vie mais oyo ki Georges Mabiala ici Kozali Godé Mandolo ba racine ya wenge musique à maison mère ezaki ka boulot au Jean-Sil Wonda salaka le to mega un peu tout passe au lanzela pour na ba fan ya maison mère donc je vous aime beaucoup mais pas plus que moi-même lelo si j'ai lelo ezaki ya wenge musique à maison mère moi mbilinga koti ba fan musuba bilo beswa gafa ki wenge gafarate donc soko na nzala la pongi soko zangi mutuka zala calme mutuko kozwa parce que ba grève futila matita azola mbwa bazali mutuke loko pamba palé loko pamba batoka ba pat mbikai au sens que géant garçon mobali mbinga azali babolela kalelaka moi trop té parce que bato baza moi ébélé à trop au sens que Paul Wanga donc rien à dire bon frère Chimène Lopez Baby barolela